Mesdames, Messieurs, bonjour et donc merci d'avoir choisi Congo Millennium pour nos échanges habituels, hein, chaque lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche, chaque week-end, chaque semaine, on se retrouve pour discuter, échanger sur des questions évidemment d'actualité. Alors en ce lundi, quatrième jour du mois de juin, beaucoup d'événements, beaucoup d'actualités, tout s'est dit, tout se parle. Nous allons évidemment rapidement survoler deux, trois sujets concernant par exemple l'unité entre l'UDPS Félix Tshisekedi et Mozito, donc, qui est donc un événement aussi important dans l'opposition. Martin Fayoulou qui a été plébiscité, hein, au niveau de sa plateforme dynamique pour qu'il soit candidat, qui va le représenter à la présidentielle du 23 décembre, cette présidentielle qui commence à créer des doutes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura élection, il n'y aura pas élection? Nous vous dirons qu'est-ce qui se passe aussi à ce niveau-là. Nous apprenons évidemment qu'à travers le monde, il y a certains leaders politiques qui sont en exil à l'étranger, qui sont en connivence désormais pour parler. On apprend, donc il semblerait évidemment qu'ils sont en train de discuter avec le pouvoir de Kinshasa pour qu'ils reviennent et qu'ils occupent des fonctions, de hautes fonctions. Nous en parlerons évidemment dans ce show. Et nous parlerons aussi de la disparition brusque de Papa Ignace Fernand Chimanga, papa de notre héros national. Nous avons donc cité Rossi Mukendi Chimanga. Voilà, donc ce sont des informations vraies pour ceux qui ne le savent pas. C'est triste, c'est malheureux de perdre comme ça deux personnalités, deux responsables dans une famille. Et ça fait très mal et c'est choquant. En même temps, c'est révoltant. Voilà. Alors, nous allons commencer. Tata Bandeko, merci. Nous parlerons aussi du meeting de ce 9, hein, le samedi 9, sur la place Sainte-Thérèse, terrain Sainte-Thérèse, Angélie, avec le grand mouvement, la méga plateforme Ensemble pour le changement. Évidemment, cette plateforme qui porte Moïse Katumbi Chapoué comme candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Alors, Togoulbel Mamobele, Lelo, Mingi Penzano, Etali. Mikakatano to manungu toyoki bamisusu balobi ndenge eza wana opposition ezali kosangana deja ndeko Fayola bi aza candidat mpe ezali malamu ya nungunungu te ezali malamu toyoki ndeko Tshisekedi na ndeko Adolphe Muzito bakutani basololi mpona basangisa makanisi mango esika moko mpona bitumba. Donc nyonso wana après Félix Tshisekedi na Moïse Katumbi, après Félix Tshisekedi na Adolphe Muzito banani lisusu bakoya parce que zali signe moko ya bien. Donc ezali kosala esengo na population congolaise o bana na besoin ba leader opposition basangana babimisa candidat moko bango nyonso bakosimba po akende na maponomi azala élu. Tout ça, je suis Robert Alelo, mais tout le monde a un likolo, de occuper les sous-sous. Est-ce que Ezali le Koutate, est-ce que Ezali le Koutate, papa Yande Konabiso Rossi, Mukendi, papa Ignace Fernand, Akoufa Kipé, Yango Ezali a solo pena Akoufa qui a salé moi malaise, moi crise de tension, Azala qui est éprouvé, Azala qui est malheureux, Azala qui est choqué, à travers ce moment très très difficile. Au ngissimo na yo na ba condition oyo ça ko felaki hein mon anawa azaki déjà ko sala tant que là ça silici azali ko briller chose à l'assistant d'université et puis à côté de la lutte et engagement comme étant un leader d'opinion, hein. Donc malheureusement ba assassiné massacre ko beta muto assassiné na moi et puis na église na habité ce qui papa nyon so moboti awa nengeni yango tata wana koma milulu makambo ndenge nyonso ndenge lekeli ko bomba nzoto ya mwana na ye na morgue plus de 3 mois batanga bango bavandika na se na mama non nyonso wana nzoto bimi ko nzela okunda bokamati bembe bobwaki yango na se biloko nyonso wana et travailler papa wana et travailler qui ezala ki pasi ezala ki mukumba munene na nzela ya bomoto na ye na nzela ya bozalisi na ye na nzela ya kovanda na ye na bato na nzinga na ye. Je pense que mingi penza ata kutu zongo liwa lokumu kasi ye tata na mama ya aussi basale kume na ndako mwindeni mikolo echukoleka. Donc wana ezali bloc to photo le solo ezali mo ezali kosala pasi eza kopesa kanda nyonso wana. Alors tokolo le bela pe makambo oyo ezosalema na siège ya 5 ans na kanisi bomundi ba image na ba vidéo na ba photo sango ya 5 ans tata na biso ba episcopo bakamati makomi batie bakomi pena eza normal balobi pas de troisième mandat na Kabila, pas de glissement élection siffle salema.
Donc bazui kaka message oyo eza na kati ya constitution batie na siège na bango, ezali siège na bango, ezali siège à l'état te, ezali siège mbula matalité, mais to kamwe toyoki bourgmestre ya commune ya Gombe soki azali nani ya commune na mboka oyo kokanyana basoda kuna kolongola ba bandrole wana. Eza biloko mo sema na mboka oyo soki bozana na motema makasi te eza pasi eza soni komona penda ndoli penda oza courage kokanyana siège ya basango na ebite makambo oyo soki kosuka ndenge nini. Nous avons vraiment août, septembre, octobre, et ça passe. Donc, Kinshasa, comme on dirait, il y a PPRD, donc on va avoir un meeting, on va avoir un voyage, sur la télévision, PPRD des sensibilisés, PPRD des alliés qui sont dans la province, PPRD des meeting, PPRD des drapeau dans la ville à Kinshasa Mobimba. Donc, PPRD comme Nini, parti État, parti unique, et vous savez, je suis attendant d'autres, moto congolais, moto on dit mayango. Donc, les alliés Sony, les alliés passent. Okagipe dimanche ndenge bapekisaki Milulu ya parti ya Pende parti national pour la démocratie et le développement yandeko oui évidemment ils ont soutenu Moïse Katumbi yandeko Salomo Idi Kalonda wazali conseil spécial ya Moïse Katumbi parti na ye il fallait sensibiliser mobiliser pour un meeting munene oyo ensemble les yango le 9 samedi le 9 oyo na terrain Saint-Thérèse basala ki moi Milulu mo weza la dimanche na boulevard Lumumba na quartier 1 mais ba soda ba policier ba yewona on dirait problème ba yeba meeting il fallait na 12h 12h et koki ba to bas mais ba to bazoya quand même en tout cas to pesa longonya na bana Congo nyonso na bilinga nyonso ya Congo parce que tu comprends que ata police azali mais ba bazoya bazo bangate bato bazoya bazoya batondi si sale bato na kati libanda bato batondi ya kotonda ya kosala ti. Alors wana penza après on a gouverneur azana na réunion na yewa makambo buzoba makambo ezanga tina bazoloba ti ba boyi penza bakoti na kati ya salle ko bimisa bato ezali pasi makambo za ko dénoncer yango wana eza osala wana muté na eleko makambo zo sala maboye toyoki basango banungu faut loba yango pour tout temps aux prison to loba yango toyoki basango ya banungu que bandeko ya MLC na bi ezali toyoki basango nungu bandeko ya MLC bazo sola les gens na bandeko ya Kabila bandeko ya MLC na Jean Pierre Bemba bazo sola bandeko ya PPRD ya Kabila to soka masolo mo ndenge wana bazo sola nini to ebité to sola ndelo malam bandeko ya Parekope après que tu as une précision mais il faut de la confirmation que bazo solo là semble-t-il n'a pouvoir en place pour bazonga na kimia balon en exil bazonga bazo même fonction na institution publique où ils allaient koya donc baza sont autosuivi bande ko pareko na bande ko ya MLC bazo solo là na bande ko Kabila donc les informations autosuivi tozo beta 7 autosuivi information wana il faut to vérifier ngo to yebisa bino ezali ya solo to ya lokuta so ezali ya solo eso seulement natina nini bande ko pareko bande ko MLC boso na Kabila natina nini les informations tozui tozui on a litoyi tozo kitana se toyeba tolobi yango déjà so ezali lokuta malam mabezate mais so ezali ya solo ekoyeba na kaka pour solo ya CCC ya kuku et bimana nango na poisa donc tozui ba information sûre donc tozo zela to confirmer yango tozui ba information que bandeko ya Pareko bazo solo là na bandeko ya Kabila pour balonga na exil bazo na mboka et puis va kota na institution ba siéger comme ba gouverneur pardon pas siéger comme bourgmestre siéger comme ministre ainsi de suite dans l'entreprise gérer bango elengo na bandeko ya MLC to koyeba ko lakisa bino ya solo soki ma solo ezali ya solo to ya lokuta na mikolo ezali koya to bali surtout lobela makambo nini ndenge za boye bandeko makambo eza ebele na mboka ya kolobela ezali pasi ezali soni ezali mawa congolais aza kotambola lolenge nini congolais aza kokende lolenge nini bomitala bomituna bitumba o bato bazobunda oyo makila baningi ezali kotanga mikolo miso élection ekozala te voilà motuna ya suka o toloba lelo yango wana élection ekozala te soki élection ekozala ezali mabe to malamu soki élection ekozala te ekozala ndenge nini est-ce que tokondima Kabila kota biso sur la 2019 ti mokolo nini po nanga lobi sans machine à voter le 23 décembre élection ekozala te nanga komi nani wana mnamboka oyo mutuna to mituna mingi penza yango wana yango élection soki ezali te toyebisi bana Congo nyonso oyo bazali banda ya mboka oyo baza pe na kati ya mboka banda kosolola yango le 23 décembre soki élection esalemi te il faut to appliquer article 64 ya constitution na biso parce que komi penza kokonza na makasi kokonza na ko toyebisi yango boye bandeko baza kosolola les gens na ndeko ya Kabila bandeko ya Pareko ndenge toyoki na bandeko ya MLC boye bango malamu
que Ningezaboui. Ce qui boza ko solo la pas beaucoup de institution et la République au-delà de 2019 na décembre ya année oyo. Sur l'élection salamité biso peuple biso bana Kisasa bana Congo démocratique tokoza responsabilité na biso pour appliquer article 64 ya constitution de la République. Moko na moko ayiba masolo yo moko na moko solo yango. Ce que l'élection zali et que ça va le lengeni. Voilà. Tout ça que c'est la mingi na likanisi ya ko sala élection sans Kabila. Tout c'est pas na makasi. Mais toujours il faut le gasko nini ko salima. Ah, tout le monde na ba TVT. Mais ton début tout le bango té. Ce il faut que na élection sans Kabila ko sala le lenge nini. To pesi longonya. Le kumu na ndeko nyonso au ba lobby élection, il faut salima le 23 décembre sans machine à voter. Machine à voter, la machine à voler, machine à moibi, et c'est pas programmé. Tout ça pour pour machine, on a des ordinateur. Ordinateur, ils allaient dans le mototé. Il y a le kuta. Et le cognon sur ordinateur, il pèse à caillou le kula yano. Motonde à tcha yango na kati. Toutes les informations sont programmées, installées dans un programme. Il suffit qu'on bête au appui, au bête à Moussapi, au final Moussapi, on a nyonso ebimeli. Pour la machine à voter, au bulletin, vous votez. À partir de ça, c'est ça le comptage. Mais papa, vous faites le comptage. Vous bourrez la urne. Après, vous cliquez machine à bino, vous marquez si banini. Oui. Vous êtes comme ça, qui Namboka Oyo Congo démocratique, tout ça pour ça qu'il y a une élection technique électronique. Et que si vous battez pour, vous avez vu que vous avez courant dans Congo, vous battez. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité ici, là. Soyons sérieux. Donc, nous ne pouvons pas, nous, accepter qu'il y ait une élection dans ce pays avec une machine. On ne peut pas. Imprimer le bulletin, comme nous l'avons montré plusieurs fois dans cette émission, sous forme d'un carnet. En plus, cette année, il n'y aura pas beaucoup de candidats, parce que c'est une question des seuils. Bah, regroupement est belé. Ensemble, nous avons 3 regroupements. Nous avons 3 regroupements. AMK, et vous allez. Et on est sa liste. AR, et qu'on paye sa liste nango, boye, tout ça na G7. Donc, l'élection, et vous allez PPL na ba bulletin de vote. Il y a carnet. Alors, toi aussi, les Sassiko, on a dit meeting. Meeting est allé le 9, samedi, ensemble, nyonso. Vous allez à Kinshasa, vous allez dans la Poto, vous allez à Kinshasa, vous allez dans la province, vous allez à Kisasa, le 9, Oyo, samedi, ça là tout. Bundana à partir à 10h, tokuta na biso nyonso na meeting ya ensemble na terrain Sainte-Thérèse na Njili. Tata mama elenge kozanga te yaka poete yango nde ezali lolenge na yo ya kokoma kombo na yo na histoire ya mboka Congo démocratique. Mboka ya Vuluzi Kimbangu, mboka ya Patrice Emery Lumumba, mboka ya Simon, mboka ya bato nyonso oyo ba Simon Kimbangu bona mboka oyo. Keba kozanga te. Kozanga te pote nyonso to kosala lelo ezali bitumba oyo to kobundela kolo na biso, to kobunda pona bana na biso, to kobunda pote moto nyonso oyo ya sima na biso ayeba ke na mboka oyo ezala bandiko babundaka po mboka ezo apenda lobiko na yango. Yango to sengi na bino ozanga te mokolo ya le 9, samedi le 9. Pona bandiko yoka nkota misusu na Swahili wa baba wa mama vijana musikose siku ya le 9 isambi na kwa le 9 juin 2018. Mkwe mingi sana tena mkwe mingi kabisa. Jua nini ile siku ndio kusema ensemble pour le changement ile iko pamoja na Moïse Katumbi itakuwa na meeting mwa kabambi sana. Mkwe mingi sana kabisa njoo namna yako ya kuandika njina yako ndani ya historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkujeni wa mingi tena wa baba wa mama vijana musikose bata tuni ba mama bana betu bons bakolonga kulu mushemo wa Chiluba bansonga tutu nu bikila mujitu kuja le 9 samedi 9 juin loi ba bunyi mene loi ba hita bunyi tu vous dis jaine nous boalu ensemble pour le changement ou juto mwana mabum Katumbi chapwe banda bwanyi ikala fuma jitu ngajetu ya Kongo mungalata masumula na jalwa nye ikala nitu kala ni meeting mine nane nai uhangi to kako nako bwalu ba wegu kuhangi kato lwako kwa mushindo wa kufunda jine jebo mu histoire
wa Congo mongalata Congo abankambo pepe bampangi na mono ya Congo central bangwashi na mono ya Bandundu ya nenenene ya Kenge ya Masimanimba ya Bandundu ville ya Kikwit beno nyonso na ke awa na mbanza kifumu Kinshasa beno kuisa mingi kilumbu ya samedi le 9 yae beto ke vanda na mitingi mosi ya nenenene kisika mosi na ensemble pour le changement inakele di banza metulama na bana nti nyonso ya Congo démocratique samu na kuvwandisa fumu ya bwala na beto Moïse Katumbi andi vwanda fumu ya bwala nge kwisa samedi le 9 na terrasse Sainte-Thérèse yoke mutindwina na mutindwina ngeko sonika di zina nange tonkumbu nange na histoire ya inti na beto Congo démocratique matondo mingi na beno nyonso tata nzambi tsakumu na beno au revoir.